Kombo Nangai, Mouilou Diangenda, épouse Kina. Je suis la conseillère directe du chef spirituel. Moi, je pense qu'on a date le 8 juillet ndenge toyebi histoire. Et toyebi tobenga kango testament. Oya tikela ki biso alobi ete soki batuni bino mais avant papa kufa yebisaki bino ni. Bolingo mibeko pe misala. Soki tata tiki testament na bandi testament wana ezalaka respecté. Maloba moweyi bako néglige yango te ezalaka très important. Donc c'est vrai, j'étais à Genève quand nous autres na molimo kabwana ki nazalaki wana. Mais avant tikabiso tosolola ki kamwa mingi parce que je suis la fille aînée de papa Diangenda. Donc yaloba ki ya ebele que je ne peux pas souligner ici parce que Zaming, vous avez sauté tant ébélé. Mais, nakolobelaka qu'en gros, le fameux testament. Parce que le testament va respecter quand on a ma famille. Donc, nous sommes la famille Kimbangis, Bolingo Mibeko Pe Misala, Owana Misatonde, Yango Pendamuto Eleki, Socle Yaba Kimbangiste, Yango Wan. Nalobelaka en connaissance des causes. Nga na lobaka oyo na yoka soki na yoki te o matokita na koloba yango te. Ya solo ayebisaki nga makambo 10 oyo na soulignaka pona ko changer te. Ezalaki 10. Testament batikela biso yalaka misato. Ndenge toyebi yango 3. C'est-à-dire bolingo mbeko misala. Oui. Mais oyo ayebisaki nga eza makambo 10. Tala mikolo koya, tala makambo kozala. Donc tout ce qu'il m'a dit na moni yango. Moko netikali, c'est vrai que les signes commencent à se dessiner. Nazomona ba signes yango, oui. Les signes commencent à se dessiner. Wana nde kozala 10e ya sukisa ya makambo. Mais je ne dis que c'est que j'ai entendu de mon père qui est papa Diangenda Kuntima Joseph. Mais qui mon amé so kalate to komona yango, peut-être to bandi komona. Mais oya suka nande kozala sukisa ya mokili mobimba. To sala ka pe ba recherche. Ba ki kotinda biso to sala ka ba recherche. Biso moko to sala ka ba recherche. Ya solo likambo ne lobama mingi. Nzamba ko sala likambo nane salema na mokili te depuis mokili banda. Mais je crois que likambango, il y a beaucoup qui ont déjà imaginé c'est quoi exactement. Tatanzame vraiment pambola binion surtout à travers tous nos enfants. Ezali te kampona bango pambola kaka bana nanga yo na buti na musuni binion surtout balandi matambi nanga ibamba te baba simoki mango lubakete genge na kokanisa te bamba tenga mutu na buti na musuni ndina kufungula njina pato okota mérité sokolani matambi nanga ndako nanga izali ayo donc bana nanga bini nyonso bozali awa na bino batu na butu na musuni na baoyo na butu na mulimwe bini nyonso tu bozali esika moko tika te tata nzambe na nkolo yezu eli musantu apambola bino bozana na nguya na makasi bokubima wa tete haute Nasi na tungusi bino nyonso tu na pesi bino bonne fête, bon anniversaire. Na kumunda tata mwana pia ali musantu. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. On est tous là pour toi, pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Ce soir tu es la reine. Si on chantait pour toi, nous unissons nos voix pour te dire que l'on t'aime. Ce soir tu es la reine. Ya mwana biso ba mama toto sape ba tata na ndako eza boyete
eza ndenge wana po biso na poto tosalelaka ndenge mosusu oyo elekaka na poto na Afrique boye te. Afrique makambo elekelaka ndenge mosusu botose yali me biso awa tolingi egalite mingi tutuluka mundele pasa tieli biso mama mwilo abundeli biso po lelo biso bamama tobima na miso bato tobanda kosimba mikro tobanda koloba nani ayebaki yo mama kala mama azalaki komona ale kaka soki tata wana to baparent wana baza na bana mibale mwasi na mobali akoprefera fotela mwana mobali classe po ayebi ke ye nde moto akosalisa bango kozala chef de famille mwana mwasi atatangi te kosala eloko te me lelo eza lisusu ndenge wana te egalite esi ye mama mwilo nde moto atomboli biso mama mwilo ye